Batelemi, ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo, Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon père Mosatio et la Takalia, Yange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabamana, modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma, Kobanga, oh, Kwenye. Amange wa Mokusa, Kelima Boma, Giselle Irene, Masiandoki wa Mokusa. Akusana kwanza muna wa Mamange wa. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Sabamesana Kolanda, Irène Masiendo qui TV, c'est identité, ya Bundes, oh maman abino la cabino, kakaba, histoire vraie, pour essa la bino, ba vrai makasi, Nabanda Kunabino, partout bozali nenge na lubaka, nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance. Nenge bozela ka masolo ya Irène Masiendo qui TV, et ça la ka vraiment bien makasi. Yango to ebisa kabande konyon, so bazolanda biso partout dans le monde. Ba oh nan ba sabona na sitioté, bo s'abonner au site ya maman bino ba oh déjà bo s'abonner bo partageaka et ça la vraiment bien makasi la topé saka merci na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa balobi moi so ya mebla vendenda kuna verchache ya kosamba ezate ba mouré zinyo so ba diaspora partout bozali olingo kende Congo Kinshasa ozo luka appartement ya kitoko koma na Kinshasa pour passer ba séjour na yo benga biso topé so numéro ya Betty la patronne azana banda ku ya kitoko na GB na bakar ya bien pour na transport baso la kakaka to pesi merci na meta la brésilienne na kata Birmingham balobi ya vie na nga Jansi Bolanga couple Tokos to bosanité ko pesa merci na Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle o ya vie na nga Zakle tozo kende bongo ba mouré zinyo so merci na porte-parole na biso maman Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati
kati ya bundes c'est que bien to bosani te kopesa Béatrice Lokilo na kati ya Londres babizu oya papa na biso fils Lokilo lono ke na bino bongo na moni mbala moko mama bibishe mwanzambi euno oya vie na biso balobi messieurs euno voilà merci beaucoup na bamouré zinyoso bibishe mwanzambi euno de moi-même balobi umela merci pour na patience et fidélité ambiance à ministre avec TV tokendaka bongo to pesa vie na biso jadon fumu ya Zelande balobi la telinde zo boma bango baza bana ji balobi jadon fumu ya Zelande o ya la reine Vani merci beaucoup balobi titi Gracia Bundesbank banque balobi titi Gracia Bundesbank o ya Fernanda bamouré signaso mama Irene Ayaka Boenga na la rabino masola solo aubergine et les kakate toke bongo nazo rappeler bana bundes olingo tinda biloko na carton nangola tope na Kinshasa benga vena biso Pochan Andel mu bangi na shipping na kati ya colonne babi via bungse eloka mutute ata carton diamant ekomaka benga Pochan Andel na plus 49 152 0 251 77 31 ozala jamais déçu balobi Pochan Andel mu bangi na shipping merci beaucoup bamouré zinyoso periki na tina mutu eza biloko ya Grasser na kati ya Londres balobi Grasser atekaka bakabelo en gros atekaka pe en détail olingo somba kabelo yopo banda koteka to olata benga Grasser na kati ya Londres na plus 44 73 059 93 211 luka na Facebook obeti Grasser topoke na Instagram akobima Grasser merci beaucoup pour la patience et la fidélité mama Irene Ayaka Boy ngana ela kabino masola solo aubergine et les kakate nazo rappeler kaka bandeko banda kabiso partout bandeko ya Londres publicité zo lekepa na biso ozo luka musala cleaning na Londres numéro eza pa na biso pibe ezoleki pa na biso bakofuta yo mbongo na maboko na pete kobangelo kote bakokata eloko te yo benga biso musala moko ya kitoko okozwa kaka pembeni ya ndako kovandaka parce que baza na misala partout wana pona bana Londres merci na bande koyoso bandaka biso partout tobosana te ko rappeler batu gamme établi eza na kati ya France et pas ya Malikia na sungaka communauté basi bakenda kozwa batonga po batela ndeko nanga solution ezali garantie à 5 ans au côté la jaune makasi ce que nous renouveler na 5 ans au kozonga kaki pa ya Malikia na kati ya France benga Malikia na plus 33 60 57 150 12 na suka soko mabe benga mama Irene abongisa tolanda publicité ne ezoleka na émission aux numéro ya Malikia voilà merci beaucoup ba mourene ba mourezinyon son na la kabino masondenge na lobaka biso c'est la ka proverbe 19 20 pona kosunga yo nanga na suite ya vie na ekobete la bino lisonde komoko na France abeng mama Irani beta pona kopesa conseil na communauté parce que ba jara makambo esala makamingi mama Irani naza mwasi naza na kati nda kwa libala mais naza na mwa ba difficulté zate ke mobala zo maltraiter ngate ba difficulté na kati nda ko ya vie ya mutu ezala kana bandenge beli ndeko mose mama Irani naza na mobile nanga alingi ngai mingi tobotaki mwana biso ya liboso ngana za na mukanda nanga ya ba français bolanda lisolo très bien boko comprendre pourquoi tozobeta yango tant na ebisaka bino Jésus-Christ revient bientôt mwana mutazozonga mokileza na ba réalité ebele yango na sengaka na ba mouré zinyoso na ba papa na ba mama ya Jérusalem bo mesana ko partager masolo mama Irene bo s'abonner na Irene Masiendo TV poto beta masolo ya solo ya bergine te to sela kaka proverbe 19 20 pe sunga yo nanga na suite ya vie bandeko ya France bolanda lisolo très bien bo partager tindela bo tindana po esala vraiment bien makasi ndeko mosabi mama Irene nazana ndako liba nazana nga bien nga nazana mukanda na nga ya ba français mobile paza na séjour na ye biso mbale mutu za séjour na ndenge na ye tovanda ka bongo tobana na biso na l'état te tovanda kaka bongo parce que mobile nanga azana mukanda na ye nga pe nazana mukanda to tika sipe ko ba na l'état te na famille bete mais tobota kana biso toboti mo na biso ya liboso mama Irene azala ki ne bien problème ezate mobile nanga mutatinde na poto ndenge ya beta ka masolo ezali grand frère na ye azalaka na Congo Kinshasa grand frère ne pona ko éviter ba problème to ko citer na biso no ya mutu te maza mutu moko amona na rappel na mbongo na Kinshasa avivaka na vie ya pasité azana Kinshasa bande ko bolanda lisolo très bien
tant to boti mo liboso mobali nanga na famille ba respecta grand frère na bango na makasi ya na bango ya liboso aza vraiment na vie ya bien aza lokola moi likundi na ndenge na bango kia mwana kala mbongo vraiment na ba niveau Kinshasa grand frère aza na vie ya bien ngato kutena mobali na poto na mona grand frère na misuti moi sa grand frère pe azala kana liboso mama ya bana na ida tikali koyeba eti mais abande ko vivre na mwasi moko azalaki métis na yebaki na ndenge ya ba réseaux sociaux ba photo na ba WhatsApp mo appel na mobile na ba pasenga na pesi mbote lokola mbanda na ponga na mobile tokutana awa na poto en tout cas na ko senga lisobo ndango très bien pour na ko expliquer tango na yebisa kabino e beteli ndezo boma bango ba bana jiba bébé ngande mama pour na sala ke fort ya ko expliquer bino lisolo bo comprendre na ya ko vanda ka pour rien te ka pona seka non na ipona beta lisolo to se comprendre ngai na ba moure zignanson mama Irene to vanda kana mobali grand frère mutatinde na poto grand frère moi likundi na ndenga famille na boti moi beso to zaki bien moi na botema bien na santé bien problème moko ezala kiti na yeko banda zemi ya mibale tant zemi komika kana 2 mois mobali nanga ayebisi ngalobike na sololi na grand frère na Kinshasa omoni grand frère Kinshasa ndenga mwana kana bambongo na ye alingaka banda na ye koya ba poto aya kosala ba chana na poto bilamba ye na mwasi na ye o mama ba nesi baboyana babota bana 4 ndenge na copine na bazani ya metisi mwasi kitoko baya kala bango poto basa mais grand frère na posa avandisa maso mukanda awa na France bande ko bonde solo très bien lokola yoza française oza na mukanda nga pe na za na mukanda na nga na ebisi grand frère que yoza na zemi za 2 mois grand frère lobi azo sala effort azwa visa aya poto so komi na poto a déclaré moi na oyo biso tozo bota moi sabi poni mo déclarer tabité tika grand frère déclaré pour azwa mukanda peut faciliter grand frère afin de taper ma solo na poto mama Irene tellement na lingaka mobali nanga mingi mobali nanga pa lingaka nga mingi tozaka bien a convaincre nga lokola mobali sola ki bien mama Irene na ndima ki na se ya kwiti ya bolingo na bi problème ezate lokoza mukanda na nga pe za mukanda aya mama Irene grand frère wana aya ki poto tanga komi na poto yaki ye moko atika ki copine mbali bosonga na monae akomela ke pana biso tozalaki bien problème ezaki te grand frère asalaki déclaration ya mwana tant grand frère asalaka déclaration mwana tant oya yaka na poto a déclarer mwana grand frère senga fala zonga ba yaki na bane ko sala programme nande ko na mobali yaka na temps oyo po sala bien pour déclarer mwana yaka saki déclaration ya mwana problème ezate azonga ki Congo sko ndenge za so ba déclarer mwana mama Irene papa po landela ka mukanda po pesi mukanda ndenge za la grand frère manga loba seloti banda déclarer zonga Kinshasa a tout na kata position et dossier na ndenge zo kenditi mais ba sona lekine ake Kinshasa aroya olandele makamba pesa ka explication mais hypothèse e kana posa déclarer nanu mwana déclarer mwana mama Irene zemi wana ko bota manango ezaki na ba problème na bota na pasi moko pas possible bande ko bolanda lisolo mwana bota minga nga moko mama na koma na sala 7 jours na koma mama Irene na bota na ba difficulté mo mwana liboso bota makibongote mama Irene eleka nango grand frère banda déclarer mwana mikanda se kota mwana na komba grand frère mamunyo so po aya ndeza papa ba beng sakalande ba dossier ndeza ba bureau zo mukanda grand frère tout na rasusu te mobile nanga pe atika ngo bongo mama Irene sko ngam na komi na ba difficulté po na makambu ya mwana po muta déclarer mwana mama Irene suite ezate chance ngana za na mukanda ya ba français mama Irene grand frère kosola katali kamba mwana ti mwana bandi kokola mama Irene mwana koksi 1 année et demie 2 ans 3 ans mwana buto alala ate mwana agangaka mwana sala ba jemoke zala ka bizarre conscience bandi ko bi bongo ya non vraiment azaki na posa mukanda te atianga na ba merde a déclarer mwana banda kenda papa mwana mwa tena koma ba lettre na za iloka osala tena za bloqué na tout po papa mwana muta déclarer mwana kendane e bo so na zaki na mukanda te e bo so na mukanda ngo déclarer viende ni fallait que ça na mukanda po viende aya ko déclarer mwana wana réponse ya mobile nanga na moment na kombala komi na ba sale langage par rapport à mon rapesa kanga on dirait moi envoûtement moko mais na so supporter na kati ndako nanga ba na nzambe bolanda ndenge bitumbeza na kati ya mabala mama Irene mwana bandi kokola mwana bandi kopusa mama Irene mwana comme ba 4 ans et demi 5 ans ba mwana rabatu ba ya kozwaki na butu mwana ya mukia mobali tant mwana bandi ko loba explica mamba mwana butu mwana kwemba moko a perdre conscience mwana za suma yele mingi te mwana kominga lokola botemi na problème mutu mwana lokola kizengi na bandi siko vie ya hôpital na ba docteur na âge à 4 ans et demi mama Irene le que zo mwana ti siko ba docteur ba yebati
babimisaka mwana butu mwana za milimo mabe maira ndako ekota mobulu na koma ko souffrir na mwana wana na sekaka ya souffrance wana zema misato ekotinga bien ke nazobelisa mwana na boti mwana misatu tata na déclarer mwana bima normal mwana za problème te mais oya mibale ya katikati mama irani ba problème sur problème na kati ndako nanga grand frère belle nanga utaka kongo ka ko déclarer mwana ndenge kaka ya retourner mama irani anako benge koma kilo abenga lisuti do azaku na posa koyeba suite ya makambo na ito ndia zaiki na posa mukanda nguti azaika na posa ba livrele mwana mama irani mwana za na ba problème ba maladie trop de problèmes mama irani vi pene koma déranger po na mwana na nga wana ba prière e bandi mama na nga za kana poto abiyaya mwana bazwake pa ya nani biso fem to bota nanu mwana ya boete mais to lobite to ko bota mwana ya boete po makambo iso aka mutakoza pe mwana liboso na libota oyo mais photo bondela mama na nga za kana parole de Dieu mama irene nga bolingo na mobile akomi ko changer mais nga nazokanga maka bolingo na mobile mama irene mwana bimaka na butu mwana misala mabe mwana kobela mwana kosala ba crise trop de problèmes mama irene diku nde na vanda kana eko esprit na yebisa mobali nga bon grand frère na openza banda déclarer mwana lobani mon pe banda grand frère na déclarer mon babota mana ba problème maladie boye tana koma ko souffrir nga moko mo pe okenda ko tika tranga biskam so ezate po na leta ozano papa ya mwana ngote bo mo tenga na zone yoka na tusu ko bota su mwana msuna maboko ya mukie na comme lokana bana misat na landisi na zo souffrir na yebisi mobali bombalo po mesate so ko tika ka ya mikie kenda ka sina ba rendez-vous nga na ndo tika na nga na bango na ndo zata ba congé na musala mama irene tozo bunda na vika ka bon ndako na biso eningani mama Irene, mon sou na vandika boy, na yokara suite ya grand frère te, suite ya mwasi na métis na yokara te, na tikeli na nga pe koyeba te ke grand frère wana abotaka mwasi na bana na mwasi musu na yokara nga pe sote nga na kuta banka na fille wana ya métis. Mama Irene fille wana siko bande ko linga nga to bande ko sona ba WhatsApp air moko na ba Facebook azalaki ya minanga. Mon sou na vandika benatela be photo moko ya apparaître na Facebook nanga fille wana métis na mobile mususu na Dubai. Mama Irene et puis quand la photo du beneza mo babazelu ba désert na bango bazo mata babiloko na bango ba jeune balati ba robe na bango oh Dubai penza nesi mo balinga bi papa oh moi c'est vina besna oh si ba boya na kala zo mo bali mususu mo bali wana politicien ah bon abi oui abi akoma abi akoma na mbali mususu parce que ngata on a mona ba photo déjà par erreur na emaka photo wana bolanda lisolo bien na emaka tant siko moi ça la métis amonde na emaka komelinga sali ma belle. Mama Irene a répondu à Sali. Ça le quoi to sola to sukakawana. Mama Irene ta rabisi ma boana tiki na kuma mbem so grand frère zane suna été si bakabwana déjà kala. Yondo za na reta déjà ba une année demi yango bakabwana grand frère bien bon ebisa nga te ponya ko bosa na kanembe bazaka eleki mama Irene. Na fongo la Facebook ko suma mo sa ko mi komilanga. Ma belle ça va boni mwana poni famille bokomi na niveau nini to bandi ko songa bi niveau za nango bien kanga ma belle mwana oh mwana nga belle akati lelo abi bon makamnyo se bima na famille yo zo no te ko ke ko lukelo nzambe te abi o makamni na nga oh nga za suna grand frère mobile na ote famille la sorcellerie za makasi abi tika babi oui mobile na zaki na mbongo malamu te abi tika abi oui makambo bima ipare basenga kai mwana moko ndene okana fa impara kenda ko déclarer so mwana leki na ina poto mwana nga bota maso ekizengi abikasi mwana nanga abinga ko tutia ya poto ko déclarer mwana bongo ngane tozaka na bolingo matikala ko yebisa ngate kake poto ke ko déclarer mwana na yo kama ko kata mambo ngindaka na Kongo wa parce que alinga ko lekisa nièce de mususu mwana ya petite oh alanda vraiment mobali na yo na sima ah bon habitant makambo bimi na yo ke na famille na mamba bala kate akotika ne ko bala ngate azova nanga pozo nga ba chance bonbon azopesa nga détruire vie nanga mama ton ba professeur bimaki na boya ki vie za moko na tika enza ba swinga na mobile nanga auto bala nga na famille yo mona ba photo to yaki Dubai ah bon makambo za na famille oui na famille na bango na basi na mibali balakela ba mutaro bala azate mbongo grand frère ba mbongo ya malamu te bazana na famille bango babotisa kaka basi mais bazana droit opese la basi mbongo te babala ya basi pareil bazana bango na mibali bazobota bakoki ko balaka bango te na vie ya na bango za na misala ya mabe tango ngako lekisa nièce na ye mwana lek opena la mobile na sima famille ya mobali wana batelemela ki bango nde makemo nde mana preba bazana bakisi musale ko bebisa bana bandeko na otko déclarer mwana moko na poto azalaka na posa mukanda te azaki na posa a déclarer moi pour livrer mwana
aza na maboko ne po ya banda kosala misala na ye ya mabe aotikala kane kozwa mukanda anta aventurier akoma kuna film so komba mane fi yanga utaka Suisse fi wana yebi ta zokufela kaka ndaku akomono bamona te mama ngaza suna famille te mwene bwana mbali nawo so okoti ba prière te bobota tibo kabwana ka botikala ko bala te tibo kufa bango babala ka te bazangi mbonga ko bala basi te bazana ngo basi pe mbali bazobala bazami bala pa bazwa mbali na bango ata na ba million te mais aokanisa mwa 1500 asali pe mama bango ko sala mate eza ndenge ya famille na bango kota mabondeli mama Irene na zonga mutu to banda ba prière mama Irene c'est vrai moi na lobaka na pasi donc banda ba prière moi na zoloba bazwaka ye bakendaka na Afrique moi na lobi akenda déjà isiro boyoka bakoma mboka kenda isiro moi na lobi akenda Canada moi na mukie moi na bakenda déjà na Hong Kong bakenda ki réunion na Hong Kong moi na zo makama mera ni na somo sans pasteur kanga na mama nanga to swana moi na comme na comportement mon soka vandelo connaît so ezala pembe ne mama ezala papier ezala bouchon alors ça on a beaucoup le quoi téléphone yoka moi na luba azama ele minte mazos lo comme au moment on se ba geste lo comme to so na téléphone mama Irene et comme ekolekelanga na mama nanga tant to ki boto koti na mabonde mera to bandi ko tuna mwana mwazo mama ezaki vraiment terrible na bete mobile na mbe nongo non kolanda mwasi wana te alanda ki vie pona mbongo amuta distraction nga pandation famille déjà basa ba métis kutela kande bazanga bite ya ba pasteur ba métis baza basa ba métis ya kimia bazali papa tika ko finga bata ba métis moi so aza mutali bomate comment na séance de fille moi aza na bagage intellectuel parce que fille wana métis aza fille ya kenda classe akoba n'importe côté papa nza famille batu mama Irene mama nanga bi papa toyoki yo pe benga famille oyo ka peut-être na kin makambe bima ba bombe lo Irene mobile nanga benga makambo bima ya grave mobile nanga boya oyebisanga abomba ngana mama nanga kaka ba prière mobile nanga linga nga susu makasi koleka tomba kambwane bimaki na komeko benga bo nom de Jésus mwana nanga ina vandaki nanga grand frère mobile nanga yo monte que ça sens te mutabendo ko tumbiso ko déclarer mwana ko zo mukanda ya kapoto banda déclarer ka mwana yo mona kaya ka supoto atuna ata mama mukandango makambo copine no le besa na réseau bikaze kana posa to livrer mwana posa vraiment pouvoir nyo sur ko baby sa vie mon papa fongola misu o makila na yo mama Irene mobile nanga kanga ki mutema tant ba prière et koti na kamona ba crise tant ba prière mama Irene on dit toke ko la musa malade ya mwana ba crise chauffé na butu to la bien te mena moi mwana on dit matin mutasala ba crise abona butu so boke na mwana hôpital c'est Christian on a tant été na mwana zozo nga normal azobeta masolo moi zo ba azala kité azaki na Hong Kong ba beng seke zaki vraiment emergency urgence faut que de Hong Kong auta ki Hong Kong na butu mama Irene ezolekela ngana pona ko mema mwana na pona ko sokola mwana mama Irene na komi na somo ya mwana nga na bomba 9 mois na libumu mama Irene mobile nanga ko fungola mutema tongo ba prière ekoti ba oncle nanga ba koti makamba bi obala mwana na bisoti oboti sanko opesele eloko te tokotika mwana fait pas sur ma casité grand frère na ko déclarer mwana tiazo ko mama Irene mwana oke 7 ans 8 ans mama Irene mwana zokola atuna mamba mukanda wana te ezeka so mukanda po ya kapota sombra mama Irene ya susu poto ta zonga te mama Irene yebisa bana nzambe tozala mayeli mama Irene mobile nanga na ba prière ay ko fungola mutema esi abengaka na ye ça fait ce qui inane tant kana ibiseke mamba moi so na Dubai abengaka Afrique ebise makambo belé petit sœur na lobi yaza mutema mabe abebisa ba vie na biso même yo aya kuna na poto anvutanda kuna ona mwasi na yo obota mwana kizengi makambo bima awa mama o mwasi na ebisio eza ya solo mwasi amete bande ko simba zemite mwasi zaki na bolingo grand frère alongola ki grand frère na via mobulu ndenge tozabwe mwasi grand frère liboso akenda abanda ko lobaka lota abanto abeto mona seme ki mabe mais siko na comprendre que grand frère na biso mutaza mabe nga lobisa su ya te wana leki na Afrika wana bon na ba passe na ngana bisengo na senga ya mbongo te ya kanga biso mutako ko balate ya zaki ndoki ne beno te eza associé na ba noko kota ba mama ba vandisa misisa bondela pona mwana biso na kitata to liara su mbongo ya grand frère te grand frère banga na mbongo moi to cité non na ezate azana ndaka kitoka to ngana chesa bandiko na basi bakenda kuna te mama Irene nde mobala eko fungola mutema eko ebisa biso na pasi poto kimaki pa bonzambe na ba prière mama Irene sala kinga pasi
donc na livre mwana nanga po na déclaration ya mwana yango mama ira lokwa tolanda ko biso za na ba prière mwana eteza nango kaka bongo mais nzamba lola koyoka ma akosala mais lokwa pe na landa ko betel so fongola peuple congolais misu ndenge tokenda muta déclarer mwana photo za kana vie de prière baso baso déclarer bana biso meka na ke ko déclarer mwana futa mbongo pona mukanda oui eza mabete mais yeba ke o livrer mwana parce que mwana bandi ko porter tam sous combo ya muto a déclarer au pesie na famille moko boye eza kaka pona séjour te total rapé pona bana to pekisi mutu ba déclarer bana te eza logique pona poto vivre ba vivra bon to boya ngote ba tout ba la contre mais conseil tant lingo sala eloka bon faut na vie de prière faut ba pena nani oro kende ko sala déclaration ya mwana mama Irene bana mingi ba baby biso mama to boto muta déclarer lo mwana koma kizengi tala bakaya bana bazobota malade na poto ekomi belé tozo bota bana mona bana baoza maila okokate bana bizengi botis bana ba problème ezo la trop na bana na ba pays nyonso na Allemagne na France na Londres na Italie partout na Suisse Hollande bana bongo bazobota mabandeko nanga tokeba tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt iso na sobe teza soleil ndeko moi aza na France abina cité non te mais mobali na ko yeba keza ye mais oye ko ya e ya parce que ma ici sopana muta déclarer moi na papa kuta moi na South Africa zaka na mbonge belé aza na misala mabe donc ezalaki ba condition ba na posa ya moi na mobima kesel ba musala libota ya mona ki libuma ko sakanela eza libota nanga mais nzamba lolo akataka makambo mama Irene kota likambo ngana famba balanga te femme mon beya mama na ngana tata na ba mela ta canette jité to vanda ka bongo to bota mama Irene bango ba balaka te grand frère bango atikala pe ko mama Irene bango nyos ba na possibilité ba bola te mais muto bala mwasi azalaka te basi peske ba kimi bena on ba sala mais bali ba balaka pe bango te eza ndenge ya bondoki ya famille na bango mama Irene pesa conseil na ba mourir nyos to za na vie de prière sorry to za na vie de prière tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt mokili eza na makambo ebele to c'est la ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie yo muto landi mama Irene peut-être pour pesa moi les sika mo ba déclarer mwana ba déclarer pa tata moko ya aventurier ya ndoki ya misala mabe mwana tambola kana identité ya papa na zwana kombo na ye mama banda ko bondela talisaka nzambe Yesu Masia kombo oyo ya mwana mobalo a déclarer mwana eza ne fete na libota nanga eza ne fete na mwana fo baby sara po eza makila na ite yo moko conscience eza ke boko saki mais mwana moi so muta déclarer mwana eza muta libanda te papa kulutu ya mwana grand frère mobile ne propre yana banga liboso mwana kana mbongo na Kongo ya kipoto pona ko déclarer mwana nzoka yaka nde mission tant kaka déclarer mwana alandela kasuma tsinde to sola boya zonga te alobela ka pe yango te akanga pe leki ne pa banga ka tuna keta kotie malili na nzoto mera menga nazo souffrir na mwana mais nzamba lolo asali ko na selo banga na sali bota na mabe po batika nga na passe ya vie ya roboko la mwana boy mais loko Yesu Masia na azungi na sama belote Jésus-Christ revient bientôt lokola na la niati te poto mona bokonza nzambe mama Irene soso ko lela mbala misa tuté libota oyo ekozwa suite nango toza na sama belo nga na bomba kizemi nango mama Irene nzoka tona kende ko bota libota ya pasi ezalaki ngatanga na kufa ba sacrifier nga mama Irene mwana mwaso ametisa fongola nga nyoso mbali nanga boya ba mwaso za ntumba mama Irene meba ndeko ne moko na Afrique propre lekine oh grand frère na sacrifier ki mwana na ye abimisa ke peka na butu lokola mwana na ngai bakota ki bapre baki okanga yana bango ndoki makambe ke ko bimana oyanga kuna grand frère mobile nanga abombaki maintenant soto koti ba prière na mabonde banda toka ki fiona metisa ki mel bala ebisa ki biso mama Irene mobile nanga funi motema eti biso ya ebele ya somo na libota na bango yango biska tozo kende pe ko bala to bondela rapona ba famille pour la belle famille c'est très nécessaire to bondela rapona bango kokuta na mobile na poto bi famille na bango te eza facilité mabala mingi toza na poto to kuta na biso ka awa na poto oui to lingane ka awa se pena na za chance ko balo na famille te ma famille pena ba kuta na pété ke bango ba kuta pe mona za mwana noko nayo nyoso makambo bo kuta musoto yoka pe mingi de ba Suède masoto yoka mbala ke ko bala mwasi fa mwasi bi famille to yebi ngo bandoki pona ni be trop tard mwana banga za na poto za la pe ndoki te mwasi zo bala trop tard so botine bana yangwana kolanda mate ya pasteur Charles na ba pasteur be bazote biso par-ci par-là bande konanga avant ya ko banda ko bota na mwasi fo bo bala nanu basi oui
Bobo bota ba na seko bote mukileza na makambo ebele. Moi soza na France la pesi so na pasi na mawa pone sunga communauté parce que eza vie biso ba africain to sala ka awa na Europe. Ya ko sala déclaration ya mwana mais to bondelaka. To bite que to sala ngo soute. To kolobani eza moyen de vivre. So pexon bata poto ba osilika poto vivre a bongo. To za na choité mais to bo santé tribunal na Nzambe kozala. Biso to koma so ko aider Nzambe. Tokoma kwede Nzambe loko eza sumte to sala nkaka po mukile senga rabongo biso tokoma kwede Nzambe mais to bosana te ki tribunal Nzambe ekozala ndeko mwasi azana kati ya France affaire ko pesa mwana na faye mususu déclaration ya mwana ba pesi yombongo zanze moza mukanda mobali moka déclarer mwana po pese séjour mwana na kozwa kombo ya mwana mobali wana oyebite kombo na signification na ngeza nini misane sama na libota wana yozwana ka musala ko bondela ko bebisa rapona mwana na oya mabe ekomela ete lokola mwana mwaso na France pepsi solo pona kosunga communauté yango to yenango na Iran Masiendo ki TV ndenge to mesana ko beta ba histoire vrai Nzamba lola apambola bino pona patience na fidélité na confiance s'abonner na Iran Masiendo ki TV partager masola mama Iran yom to landi mama Iran lelo ko bo santé ko bima boyete s'abonner Nzamba lola ko pambolo peut-être lobi pe ko zwa likambo okobenganga kaka na numéro na komi awa Iran Masiendo ki TV yo benga biso pesa liso mama Iran tanga kombo to kotanga kotanga te to kotanga te kotanga pemboka te ata ville to kosala ndenge olingi mais biso important zalaka message na biso ekoma na peuple congolais poete ya biso kolanda proverbe 19:20 Nzamba pambola Simon ya papa kokodia nzombo depuis Irlande Nzamba lola sala kokodia nzombo bolamu Nzamba kanisila mama Rosette Bikulu na kata Hollande mama azoteka ba yogurt ezo ede makasi pona bat bana pour ma cancer bana pour ma diabète pour cycle za la stable bande konanga benga mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande benga vraiment okozala jamais desi bande ko ya mibali to ya basi mabumu eza minene bande konanga bo benga mama Rosette bozwa detox te pona mabumu na bino ezonga bien mabumu ezaka na salité eza na te msusu ko meli yango musele kise mimo so sali na toilette biloke ko bimona kati ya nzoto okoyoka somo benga mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande ye wana kaka mamba yogurt ye wana biso solution pona bate bo benga ba mama to bongisa tayi mabuma ba papa ekita ekosala biso bien makasi Nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge na lobaka soki mwana mutazongi te Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée to kutani lobi pona kobeta susu masolo ya solo a aubergine ele kakatela na lobi bye bye ba mama na ili bino sango ya kitoko ba mama bolinga bopeto yolinga katashita olinga teinture na ezala bien dans la solution no yangoyo Malikia cosmétique na kati ya France aili biso solution akotisi gamme moko ya kitoko na kombo ya gamme etabi soki omeki kotouche gamme wana ndeko nanga okozala susu na tache na nzoto te ndenge oyokaka moto azwi tonga ateli partout balobi biso tonga te gamme oyo etabi ekangi masolo Malikia cosmétique benga na numéro ezoleka wana kohésite te azali wana pona bino 24/24 sala commande na yo partout ezali azana rapidité na poste benga Malikia na numéro ezoleka kohésite te soto lingo luka na Instagram obeti malikia.co akopima Malikia cosmétique solution pona ba teinture bino bolingaka kozwa batonga botela ndeko nanga awa tonga ezate benga Malikia olongola batache olongola banduta obongisa loposo balobi bolobaka trop esimbaka te cette fois-ci balobi mwana mboka Malikia cosmétique na kati ya France akangi masolo gamme etabi ezorate te yobenga Malikia cosmétique na numéro wana okosepela Malikia cosmétique super Malikia cosmétique